Nini ba petit porteur et matina ba déroule la fali ba petit porteur et matasu et bois qui ba track tout ça ka promotion tout ça en ka promotion na ba bar nyoso mikolo ezaka boloke et boloke to kangi bango boloke kadena kwa oza musika bo finga nga muta bombe nde bo finga ngai mais siko eloko na desi na mela wana ba leader na bino na ibaka bomona wana na njana tikali mutakala bino bato ba mela bombe to mona mitakala ba na internet bomona yanga problème na ya nini martir wana to ko bamba wana se aya bye yo kati so bino na mela bombe ndi na loba tina bombi elongi tie ça nga manike ça passer na ngai rattrapanga non ki mamote bango balingi na ya loba te fali bino nde za wana ko échouer martir wana opola omote bozela trop yala bye donc continue to bambe on se boya otala le 29 bomona oh non bomona te bomona le 29 au moins le 29 bomona kindoki yala bye pourquoi bino tango bino bosala ki ya bino ezaki elengi ya biso tolo bino bolinga tolo bato mabale échec mwana okutu ayebi kokoma te so ake na classe abaka ayesa papa na mama nene obima le premier mais azazoba sikoyo ya biso kutu mwana mayele un bon musicien mokili mobimba bayebi na mindele bayebi bandimi ye tolo bakeno ko échouer na martyr to tano martyr yango so ezaka terrain to ezaka nini ngala lobi ke biso to tonza martyr ke biso bato baya kotala spectacle no bamona te eswa bino pourquoi est-ce que na fingi nani ngai bino bofinga nga po anini bofinga momeli bombe po ani balidera na bino bamela bombe so na lobela fali po fali akat omoni lelo atana na problème ni na fali so fali asiza na eloko munene nzambe ezoyoka likolo ezoyoka mabele yoka bo excuse nga na osala ngo po fali akataka konko po ya otukundela nga babia po batonga na chela motema tanga benga bango balobaka apola babwaka ayoka ngole sanza ke bembete mutu nyoso kufana ngola tikala kuna na mona pona obimise bemba babia na clinique ngaliema po bapese bembe po toke nango na 109 ba prêtre tout bazala na mais 280 000 francs congolais bakoko opesa ngo te Chaka Congo abenga fali na Paris fali atinda moto aya kotika mbongo na ngaliema ils étaient là po bapesa ka ebembe bakoko opesa oki montango 280 000 francs congolais. On dit ça vidéo. Bobo ba vidéo. Exacté. T'as ça 80 000 passe à tonne ça martyr wana nete Manuel Konda zati na catholique. Mais à l'endroit où tout le monde a porté parole monsieur ya Wenge tel que papi Roger papi le prince bazo boycotter parfois en termes concert ya Fali Poupa mais tout le monde sankara de compte ya zo ya komisa mais bango tout ba porter parole ya Wenge bango tout baba na Wenge il y a ceux qui soutiennent c'est le scrum il y a ceux qui boycottent aussi c'est le scrum c'est le scrum kana kati ya Wenge et là on a ils a sur base de quoi engouement on a atmosphère on a comprendre que ndako no mayo wana Wenge ba wana ndako no mayo wana pani biso bano toyoka na kata ndeza wana neto na matsata na ngana kento sona kifoto zonga to samsala pona ndako no toyoka na amona ken na boduka ne bando bi to sala ya sonye ya sonye ya pendant yebi ndenge kende dossier kende na tileleza flow mwana mtafunda kwa kamola mwana litoi owabendaki mwana owafinaki mwana mwa mnoko owabetaki mwana mambata bango moko version vraie version to yebango te tilelo to ko lo bango boye message kwa soni abi faki ko bana ko lakisa biso procès la lakisa biso yango na zolo bakasi te to ye avant le bana biso photo zonga na procès akola lakisa biso chaîne te faut zonga na procès ala kisi zonde at my prison ala kisi biso makambutu boy to ya to arrête de Pierre yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais zali na ba cuisine
spécialisé na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, chers amis internautes, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir. Tout dépendra, n'est-ce pas, de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission de partout. Vous nous suivez avec un grand plaisir. Aussi, dans un seul vidéo service, je vais recevoir encore une fois de plus dans ces beaux plateaux. Manik de John, Maneke, le Madjiga, le général. Je crois que avec eux, on va parler de l'actualité. On va faire un tout petit peu le condensé de ce qu'a été l'émission de l'autre fois également, de la conférence de presse de Fadi Poupa, comme on a parlé l'autre fois. Et les Lopeto Mekolo Belango, nous vous signalons également que l'artiste Célio Scram a matissé un panneau publicitaire à Bandi côté à billet pour un concert le 29 octobre na Imika. Donc, c'est-à-dire que tout le monde va soutien, il y a Ferrego là, fan naie et tant d'autres, bien on a ba page na bango officiel, to mekape ko Belango est-ce que wana ezo za la kaka base, tezo za le affrontement de tout le monde ba fikin koto wera beti na nini na village à Bras Congo koto kuna na ya Bralima koto kuna jibi na village à Bras Congo. Donc to mekape ko Belango lelo to meka pesa o ezali bongo ba information na bato to ba kota la biso en net moment. Je m'en vais dire un grand merci à toutes ces personnes branchées connectées scotchant en net moment. Je dis merci comme ça à Dani Chondou, les Chinois congolais, de Josiane Onyenze peselanga me mbote Dani Chondou, le Chinois congolais na kata chinois na pesi pe mbote na serna ngai Camélia en direct d'Istanbul, sans oublier Dorcia Kabongo, la Brazzavilloise, la beauté, moi c'est à Pembe, la Pession Beauté Belé, Karine Manessa British, Marcelo Jeff Noir, grand fort propre, Arles la mère des jumeaux, merci beaucoup mon vieux, la Pession Beauté Belé, et Jean Ibikou qui le boise de Bruxelles, heureux anniversaire à toi, Jean Ibikou qui les boises de Bruxelles qui plaisent à Dieu de te bénir en abondance, Ndamaton de Selayomer, Lambela pour mon père, Potopoto, Ali Laingue, là tu sais un père, sans oublier Oscar Maritou. Les millionnaires en culotte. Je suis avec Manik de John Maneke,
À ma gauche, elle est là. On va parler de l'actualité. Vous comprenez que déjà, elle est là ensemble avec moi. Fils Saint-Jouzi, Fungola Bisso, comme ça, nous allons pouvoir passer à recevoir notre invité, Manik de John. Maniki. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Obino bozana kaka, ofinga. Ofinga bat, ofinga. Alukilo moka ya moke. Kasi toza malili awa. Batu nyonso na bolinganga mingi mbote na bino. Bolinganga te na pesi bino mbote ti. Yo pas na pesi bino mbote ti. Babi melinga ba aimer vos ennemis. Aimer vos ennemis même la Bible quand il peut prier pour les gens qui ne t'aiment pas bakufa. Pour yo za na kimia. Très bien. Donc merci. Je salue mon pasteur Alphonse Kaenga. Donc bato nyos balinganga na pesi bino mbote, Goreti Louvozo mami, babi triple brassa, Mama Libota, Chimène Lopez, Chloé Kardashian de Bruxelles, Kalate, Chimène Azobota maninge za kaka, vienanga Anissé Mvulo, Annie Petit, na pesi ba mbote na Paris wana vienanga Anissé Mvulo za Kinshasa, na pesi mbote na Alex Kazembe, Bomoko Bandal, na pesi Jolie Mayala ba mbote ebele allergique na Londres. Balobi MP Monzale Prod tous ala wana boya ko signer ebele kalate nzembo ya depuis kezo bima na MP Monzale Prod donc clip ya bien donc ba ezapena maison de production ya bien bo kende ko signer ebele bo bikinga ko sa binote chez Jonga na Predix mais merci Shadrach nengo invité nga sur na plateau na yo merci na batu nyonso obo fingi ngai pour ngapelelo na ko finga bino. Très bien. Là, on va commencer directement dans ces points. Dès normal qui to méga peu au savoir rétro par rapport à l'émission tout ça l'autre fois. Tout ça l'autre fois émission à Bandal, tout ça qui n'a pas balabala, très souvent tout ça awa mais l'autre fois on avait décidé aussi émission de Banda. L'émission tout ça là qui tout le monde qui apport na yo depuis Stade des Martyrs, après Stade des Martyrs toyé na ba émission tout ça là qui au komi ko tchapenda fali pour la promotion. Et c'est là et du fait que on va apprendre que Prince Akozala parmi Batubarosala première position. On va éviter. Hollandi Prince n'était pas Popol Moupassoula. Je sais pas. On va éviter. Nandi Paul Nani Prince Yo so la promotion on est pour la Prince au sala. Non, na ebi. Au monte mambolo bana étonné. Nathalie Prince à l'équipe pas Popol Moupassoula. Si. Moi, je sais pas. Je sais pas. Ah! Et attends, le bel fali pour ça zalaka. Si on a le bel fali, pour fali à 4, au moins il est là. Attends, on a un problème ni na fali. Sauf fali à 6 ans, il est comme nene. Nzambe ezo ka likole ezo comme belé. Bon excusez, on a un sala on pour fali à 4 ans konko pour ya tukundela nga babia. Pour bato na chela moté, matin on a benga bango babaka apola babwaka. Alors que ngolé sanza ke bembete. Mutu nyoso kufa na ngola tikala kuna. Est-ce que Eza bene loko moko te o koza reconnaissant la vie. Ba na nga papa na bango za na nécropole. Na mona pona obimise bemba babia na clinique ngaliema po ba pese bembe po to ke na ngona 109. Ba prêtre tout bazala na mais 280 000 francs congolais. Ba koko pesa ngote. Mnani muto nani asala makamba nani ni SOS musicien comment nani? Nani vieux nani? Chaka Congo. Abenga fali na Paris. Fali atina mutu. Aya kotika mbongo na ngalema. Ils étaient là. Pour ba pesa ka ebembe. Ba koko pesa oki montango 280 000 francs congolais. Non, à l'époque à loi sale pendant 3 semaines na Paris na ba frais na ye. Mais cotisation au ba mission ba sala ba liango bango moko. Bo excusez-moi mission quartier te papa ba na meto oh non et là ko bomanga na bino sa vérité. Et puis non le mot ba vérité te. Ngam na lo ba na fali so ba telemisi ngai na ye na olia ye ngai ti. Mutu musute. Ta
fallait agangela ka lobaka comme sans problème nanga ya o yebisa nga moko fallait loba nanga te que normal ke ko tanga komo nanga te ba journaliste bazala wana bazaka ba témoin fallait loba nanga te ko tanga komo nanga te so fallait yinenga nga bana ko tanga komo nanga te mukolo na yo ko tangi komo nanga osanja aloba nanga soko za na problème nanga lukanga ko kene na on internet te ko zo nga neti batu nyoso te mukolo ke so na problème nanga na internet so na kutai na ona obeta yo nana banda ko clasher sur file ko finga fali ngate tala so bebi dimension ni fali na ba banda o ilingana bol ba papati na soutenir martyr mamba presque na yebi yango tena yo konka bo finga nga muta bombe nde bo finga ngai mais siko eloko na desi na mela wana ba leader na bino ta bo finga ka boyeba te nga na okima passé na nga te pona bino na okima passé na nga te passé na nga nde sanga manike yo kati so bina nga na mela bombe nde na loba te na bombi elongi te sanga manike eza passé na nga rattrapanga na okima ngo te soki balobai na nga ki nazalaki na ville na bana ko se prostituer na bana ko teka nzoto na 1000 francs to na bana ko vanda na bomaka batu wana nde mosusu mutu nyonso na jeunesse aleka na délire na ye ata na contient na kimokolo ya yo nini nayibaka bomona wana yana nzala tikali mutakala bino bato bamela bombe te tomona mitakala bango na internet bomona yanga problème na mino ya nini martyr wana tokobamba ngo na se aya bye. Très bien. Mais si elo bato baoloba azofinga yo manike eza sur base de quoi bato bawario nazo bango balingi te bawario te bango balingi na ya oloba te fali bino nde eza wana ko échouer martyr wana opola omote bozela trop yalo bye tokontuna ngo tobambi yango na sebo ya otala le 29 bomona oh non bomona te bomona le 29 omoni le 29 bomona kindoki yala bye le 29 pourquoi bino tango bino bosalaki ya bino ezalaki elengi ya biso tolo bino bolinga tolo bato mabala échec mwana okutu ayebi kokoma te so ake na classe abaka ayesa papa na mama ne na obima le premier mais azazoba sikoyo ya biso kutu mwana mayele un bon musicien mokili mobimba bayebi na mindele bayebi bandimi ye tolobaki na koéchouer na martyr te otana martyr yango so ezaka terrain to ezaka nini toyeba onka le 29 motema mabe banzungu kutu na kati ya bassin tutanaka bongo biso bato so na loba na fali po na yebi ye si okatinga na yo loba no loba no te so fali pa yebi a reprochanga ye mo po ayebi apesanga valeur yo reproche ye mo te yo pena a tiaka ka kipa kokolo fina a se sokutu te kuna sika nengai nazaka wana pembe nazaka wana eloko ebo mabino ndipo fali alimbisanga be honorable Très bien. Maniké aujourd'hui officiellement stade à partir de la date il y a 24 octobre PC officiellement na organisation to na maboka fali pour patoloba pour na concert il y a le 29 et le 25 toloba hélicoptère et mati pour la promotion il a fallu pour la première fois depuis musique ya Congo à la musique tout le monde ça la promotion à modèle nini ba petit porteur et mati na bandérole la fallu ba petit porteur et matasso et bois qui ba track tout ça ka promotion ya tout ça na soka promotion na ba bar nyoso mikolo ezaka boloke to kangi bango boloke kadela oza musika nous toi ka warrior à l'attaque bobanga général est-ce que mon appel de promotion modèle wana parfois na concert ya mande te ça maté biso to sani makambo sika on to bi oh martyr to beta nde bango ba beta ate biso to beta nde mususu po biso to sa kilelo makambo sika fallait ayana kilelo nga eloko na yaya na fingite na critiquer na dénigrer c'est que j'ai dit la vérité muto sala 80 000 places Emmanuel Condé
na catholique. Après wana Emmanuel Konalobaki boya na vidéo ya 80 000 places. Ti lelo to komi mardi. Ezati. Bobimisa la vidéo. Alobaki bango bobo akaba vidéo. Ezati. Ezati mtasala 80 000 places atonsa martyr wana neti Emmanuel Konda zati na catholique. Ata Sonic afuta tondi sango te. Oh, bino bozolinga bolinga bosalisa biso biloko bino bokoka te. Ok, biso osala déjà biloko bino bokoka te, biso disque d'or na biso na snap. Bino okoka ngo te. Biso oyembisa baba mindele bino okoka ngo te. Biso oyembisa ba congolais français bino okoka ngo te. Sikoyo. Na biso bino siko bozoko apprendre biso to miboya. Na to za neti na vai na ngaboye na na bien. Bali de job bana na mulai siko na bali na chindo. Ah no kosi. Olinga te. Oh, ngana mulai yo pes ngana chindo. Nteno olinga te. Oh, na ninga mabete to finga te. Poni bino bo finga nga. Ngana bika biso to tonsa martyr. Ke biso baba ba ko tala spectacle no ba mona te. Et soit bino pourquoi? Est-ce que la fingi nani ngai bino bo finga nga po anini? Bo finga mo meli bombe po ani ba lidera no ba mela bombe. Toza watai, toza Shojali. Papa, maman, elenge mwasi mobali. On a kobongisa nzoto, loketo petai. Kotele misorea papa et bongo pipi ya maman. Voici maman Nicole Malonga, la patronne, avec des produits 100% bio et certifiés. Apétamine, pour avoir du volume musculaire spécieux du muscle pour les hommes. Suppositoire Tozawata Vita Plus, grossissement des hanches et des fesses. Pommade Tozawata 100% bio pour le sang et les mollets. Awezali Kamboya poitrine et perpendiculaire Léo. Tozawa Force pour grossir la troisième jambe. Traitement de l'hémorroïde, faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Cellula na cellula. Pour plus d'infos, joignez maman Nicole Malonga la patronne sur plus 33 60 550 23 18 sur Paris 18e. Baïbi outillage, ma bossanière, baby Nabi, bon baby. Poni bolinga to sambwa, poni bolinga bobimisa machette na nzabo katanga mutu. Ngamo na kata déjà atmitu. Boni boye, ngana finga bino bo finga nga pourquoi? Dans la promotion ya orchestre na biso, dans la promotion ya Fali, ngana kumisana nga Fali. Siko bo finga nga po ani. Non seulement on finga Fali de bien, le quoi na kumisa ende mabe. Bo finga po ani. Est-ce que Bombe zelo kwa sika? Bombe pa na ya bonjour. Bombe pa no bonjour. Eza bonjour. Na Bombe mona melaka na sina ya awa na longoli bilamba na tikali mutakala. Basi ba mona ngana nzela na oyiba ba olanda ngamba. Jamais. Moi c'est un musicien ayiba ka mama abana shoko. Na basi ba kanga na supermarché ni na oyiba. Mais moi c'est un musicien ayiba ka to yebiye. Bala tsa eti na Molière. Yes, siko oya bino bombi na sama peka. Oya ngande bobimisi ngana oboya ngote. Ngana oboya ngote na mutamela bière, na mutamela noir. Na mu yango petit na C4 c'est bien, on l'accepte na ka na mela bon diamba. Na boma mutute. Didobi ya yo ngwana. Oh, na mutamela na yo mela bière, na yo mela ba canette, na yo mela biso nyonso to mela stupéfiant. Alors, bon ridiculiser ngaité. Na ofinga mutute. Na ofinga mutute. Na oba keto tonsa martyr. Na ofinga mutute. Fale abito finga te. Na ofinga te. Pona niso na oba keto tonsa martyr zo swabino. Pona niso na bi muta 180 000 places azate bo onzima te. Banda na senga ki video ti lelo. Mona te po ba webi ke zate. Botonsa pelouse. Botondisa ba garden te. Très bien. Phénomène moko lelo manike ekoti na kati ya monde ya presse. Na kati ya monde ya presse to na eba tena benga ngoma complexe d'infériorité. Na pesi Joël Kabwembote, Mami Kabwembote ya yo ngwana. Donc je disais que na benga complexe d'infériorité to benga ngo nini. Lelo et comment position sur position. Journaliste soko ya marafali bato affaire ba ko benga muta ya faire. Ouais, maman, il faut là pour la bonne effacer. On attend effacer te. Mais question sous kana et le membre peut ça la au fil d'actualité, sujet d'actualité. Le bas c'est ça. Lelo
bato affaire ba comment na ba journaliste ba ça moi clan na bango bata fali ba et comment très difficile au monde journaliste au milieu du village parfois ba biso to ça banalise koto ke yambi koto mais tout le monde mami il est là qui est l'une des précurseurs ya bande qu'on a biso belé na la madinga love akendaki ko yamba fali ya na mafeli kongo Faible Market. Il a fait Faible Market vient dans la pêche en botte belé et puis à Longoli RTNC a mis en oti na Safari Beach côté bazai kuna pour na basala spécial fali pour pana Caribou variété tout le monde m'a mis là azobi na bloqué babini bloqué fallait bini si mami il est bloqué à l'endroit où et ça les sujets d'actualité à bino bolo barake bolé kana ba chaîne msoute au bamba fali et tout ça la temps mami il est là yona obina bloqué beaucoup les capé na Caribou variété na ibité na aspect wana mami elle est là comme warrior tabano saka musala na est-ce qu'elle a mal fait de danser bloqué asa au milieu du village asa la sentiment émission etalama à côté na sentiment émission na yi asa au milieu du village mami il est là yamba mutino sur la grande que je salue en passant. On se comprendre. Azali à côté na kati ambiance émission na étant dans ambiance il faut côté na kati ambiance émission na ah warrior ten asa au milieu du village mami lela ya ba mutunyoso pour dire na bino bana ifasike ke na ba misia ba complexo ezala que no journaliste soko yambi fali akomi nemi na bino bokomo benga na neti biso kutu ya kolokate biso kutu e komama pa na elongi biso kutu na ba place mususu ba kota biso ti banzira msubole oh banzira msusu na lekate ba komi msusu na kota ti neti lingwa lolika na lekate poni tena boya na ka ke no biso bato afali ngana na zaboye ata na kewa oh mutafali ok eza bongote ngakune na zabata na sale choix fali na tanga na ngai facilité tanga facilité to moni officiellement Sankara de Kunta ba cheye aleki na émission epande qu'on a biso Virginie OP parfois à sala ka ba émission parfois ya mabe à l'encontre ya artiste afali meta finga afali faut que le bango clair manganga finga afali alongo lango lelote et chokara makasi po ye il faut asa muta TV face à le milieu du village afinga afali asala ka banaliser au critiquer fali au dénigrer fali alors disque d'or ya faute aya ozo ya faute Soromoni ya matela comme le baseke 11 et le moins la TV. Sankara de Kunta légué par Virginie Manganga officiellement batounie question les 29 on a des événements il y a Céléoscram na ya Fali Poupa batounie Sankara de Kunta pas Virginie au kokende ya nani abina kokende ya master na ngai Fali Poupa mais oui mais bien quoi négliger ya bango ya wenge négliger master na ye bakola ensemble babeta kede babeta nzango babeta nyonso babeta bale ya tayo moko babeta no le 29 en total nanu et bon on est amasa na ye c'est le camarade na été c'est le mon bandal ma camarade Sankara camarade Fali alors ba clair oui rakuto yebi ke Sankara linga Fali camarade na ye akoka okabola bango te mais Sankara aza pire petit awera ya je kututé atanga le karaba pena basanya awera bilamba awera sapata awera na pesi au bonjour ils ont même contradiction te na kati wana si quoi aller analyser les choses ni yango wana de vivre ça la bongo ko l'hypocrisie c'est mal et le bolinga na la hypocrite te le quoi moi na comme musicien te au sala boy na ba ki ba musicien sont na problème na bino te nga na ofinga te nga ba nyoso ba bi ke no na kumisa afali donc manifestation il faut kana tombola ngo ya bye après conférence il y a Fali Poupa après wana ba Paris tant ba zong ba ke olia na epa jonga na puis dix mais babi Monzale prod un peu Monzale prod ma belle fleur ezobima après concert ma belle fleur et bima kambo ezali Manik de John après conférence il y a Fali Poupa tout monde qui Weranson na page officielle na ye a commis Wenge. Donc après la conférence, tout le monde Weranson na page officielle a commis Wenge. Mais il y a certains commentaires où étiqueté répondre à toute la question on a katuana que message nini ozo passé juste après que mon conférence il y a Koulout il y a petit frère na yo musical o ezali bongo Fali Poupa même na âge za petit frère na ye Fali Poupa yo kuzo koma wenge. C'est une manière de polémiquer, c'est une manière de vouloir boycotter. Et à polémiquer n'est pas comme wenge, alors bien l'autre, comme ka wenge.
Arominera Wenge. Mais à l'endroit où tout le monde a porté parole, monsieur ya Wenge, tel que Papi Roger, Papi le Prince, bazo boycotté parfois en termes concert ya Fally Poupa, mais tout le monde s'encara de compte ya zo ya kumisa, mais bango tout ba porter parole ya Wenge. Bango tout ba na Wenge. Il y a ceux qui soutiennent c'est le Scrum, il y a ceux qui boycottent aussi c'est le scam quand on a Wenge et là on a et ça sur base de quoi engouement on a atmosphère on a comprendre que ndako na mba yokana te Wenge ba yokana te ndako na mba yokana te pani biso bano to yokana kata ndeza wana neto na matsata na ngana kento sona kifoto zonga to sa msala pona ndako na so to yokana bien amona ken na boduga ne banda obina te biso so to komi na mana so on interne arche de guerre. On part d'abord soutenir le roi. On part soutenir Mobutu. Après, chaque famille a des problèmes. Nous, on vit comme ça. C'est ça. Très bien. Là, maintenant, on va parler les panneaux publicitaires de l'artiste Céléo Scram qui nous confirme bel et bien sa prestation Abetanae. Na IMCA. Abetanae. Votre moni PDA babando te habillé même prix 2500 sauf qu'il y a vieille pièce à $50 mais droit d'entrée à 2500 à IMCA. Tu habité Sony moko ozala. Ya Sony. Ya Sony. Ya Sony. Pendant ce temps le jour on a IMCA il y aura des bis au ba warrior ba komata. Liboso à IMCA. Est-ce que c'est leur bêta to cause même si makamba le 29 oh tout nanga le 30 to so finga te bo finga ngate to contourner martyr oh à sala 80 000 places ayela nga vidéo ala ça pena monde na toni saki na suka kuna boye na nyonso soki ezate mutu ta sala 80 000 places donc ba fan na biso ba oya to betela ba musique ya bien to sala makambo no ba pasala te fallait au sala instrument ba betela te eye déjà et pour ni boyo que l'instrument na muté amabe écoute hier la nuit pour ni boyo que l'instrument na muté amabe to ena protection ya pelouse ya biso moko quand tu mena mutaleki na ba moente garçon lelo on est à l'attaque dimanche il ko wana minene wana ya lelo ça te revient à dire quoi dans la musique congolaise? Un artiste comme Ferregola posté ou soutient les concerts des Céléo Scram, celui de l'IMCA. Alors que son interlocuteur musical au Bisoto Yebi, il y a depuis toujours que Moutupenda Ezaki Sok Fali, Totié Ferregola. Mais tout le monde ici Ferregola a soutenir Céléo, Nabagoloa, Atindi Bangoba qui ne compte à concert na l'IMCA. Oti Lelo, ils ont encore un nom victuel. Akiti na es, Akiti na longo, Akiti akoki makambuté, Akiti biso. Kiti vite. Mon enda publié concert ya ba soutenir faire c'est le. Ah soutenir concert moko ezana mo bien te. Ba yebna mo ngote. Ah ya. Yo le na kipena makamna nzungu nezo zika kutu. Nzungu nezo zika. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une. Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Michel Samba, le JMK de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante.
Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe, prolonger l'avenue de Pin, complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Ati kiti vide. Ocho lo bemolo mo a nzung nezozika. Nzungu nezozika. C'est là que c'est. Maman no kutezo simba te. Avant otale pa bavoise faut talonda kuna binoti. Ndako no mongo tezo simba te. Bat bazo longwa kutu manager a longo maman no simba te tozaki na disque na masi moka single yo moka boye mo. Il faut oluka no s'organiser te ozokota makamu kutu. Et na oyebi ke no mutana ako échouer na ko seka me ko zala. Mokeka ka poka ka ba mona po de. Tu vois pas que non yango héritage ça na makamne mais azara grand. Azokota na ba fertilité wana te. On l'a soutenu, il m'a préparé martyr. Avec bêta martyr, maman a longo didati yemoko. Lui-même il sait pas ce qu'il fait. Il est dans l'embrouille. Ah oui, bah soni ni on salaté, disque té, single té, boye té, o té balongo linga chaîne. On est tilelo ba tilelo, to son en conclusion makamba bolo té tilelo. 6h on a tilelo to eba. Ah ben bêta na nini na il faut nous à la tabiso image à procès na ye photo zonga il faut photo zonga ne bandeli kaka papa wemba kenda ka shop to mona que son âme repose en paix ko fait le midi samba to mona batu batonda ndeni ya 6h du matin to moni DJ Abdoula Lobby un grand artiste comme Ferrico là bazoka ta chaîne a filmé et puis atango na ba page officielle na ye eloko ya Sony akoma pisango loko normal tokolo bango boye message loko Sony abi faki ko bana relaxa biso procès tu relaxa biso yango na zolo bakasite to ye avant le bana biso photo zonga na procès akola biso chaîne te faut zonga na procès ala kisi zonde admai prison ala kisi biso makambutu boy to ya to yebi ndenge kende te dossier kende na tile les aflo mona mutafunda ki akamola mona litoi o abendaki mwana o afinaki mwana mwa munoko o abetaki mwana mambata bango moko version vraie version to yebango te tilelo na basisi na biso te ba oya na ya na to silanité to zalo martyr les cas après to zong sa dossier na mesa il faut la que ça biso porte au filmer de ba kationi bonde nous filmer été nous bima prison porte à pose au filmer été okenda prison obenga mutu te ya boti ko sakana biso ko nous sommes pas des ados hein? On est des adultes quand même mais arrêtez de jouer avec nous hein? Oh. Tout cela est dit à son bureau finga eza que non azomilinga mikoti na makamo o ridiculiser pour azana na makamo minene ye moko no que c'est aussi simba te makamo zo simba te manager alongwe au contrat ne sila que mutu contrat sila que balongwe il est mon embrouillé. Hein, ça brûle chez toi. Toi, tu vas aller chez les voisins. Toi-même, chez toi, ça brûle. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Non, je fais que dire la vérité. Moi, je ne suis pas là pour insulter. Dans le bas, on a fin à battuter. Et là, vous avez la vérité. Fin à mutabombé. Moi, je vais mutabombé, ou décortiquer ma cambalobi, ou analyser pour commenter. Ah, c'est qu'il y a un autre. Tout cela est dit à son bureau. Est-ce que Patricie elle est à Trésor Congolo, Bato Azana Bango, DG Polo, Bazo Sam Salabia. Baza aptité. Il faut boire à Bango sur les bandes à changer bureau. Bureau n'a pas de bosso et même il y a un succès. Allons là en point. Allons là en point. Bureau n'est pas bétaré bazeni. Voilà. Oui, bétaré acoustique. Comment un grand chanteur comme ça, un grand leader, maman bambani pou, au comme côté mambo, il y a talako. C'est aussi. Ça fait très mal, ça dérange l'esprit, ça dérange même. Ça fait très mal, ça fait très mal, ça fait très mal. On a un CPLAT modèle ok, bon ma B. Un leader n'a pas capacité, mais n'a au perdre. Ok, comment côté un talako. Et normal, t'es. À l'endroit où on ne peut plus les comparer avec Fali. Mais non, bien sûr, on ne peut plus les comparer avec Fali. Fali reste là où il est, en haut. Là-bas, musique.
Très bien. Là, on va parler de cette actualité également qui fait très très mal. Alors très mal, c'est lui de notre frère PD Nada Master, que moi je souhaite déjà à la base bonne guérison de là où vous êtes. Je crois que maladie la ramtourné surtout maniqué. Je crois Hollanda qui ba photo ana mon ahi ba vidéo. D'abord toi y en cas sur le plan est malade. De on a biso nada abeli malade mo esali bambu manelongi. Et kangeli sous ndeto mona ki on a biso valia bela ki aeza ki nzoto mo. Yana de ya kolokote yana de neti zona ni yana de kona ni ten kolokote bandana nzoto na elongi te na de sali ka boy. So eza malade obwa ki la tese ki ya zona ou bien infection mo ya makasi eza na e nde bimisi bani. Zona c'est quelle maladie? Eza maladie mo soko za na ba infection makasi abimisa la réaction et eza bon eza ba bengango ba maladie réactionnelle. Okay. Donc, on a une infection, on a une maladie, si on réaction, on a une plan. Okay. On a une maladie, on a une maladie, ou bien on a un poison, ou bien on a une maladie, ou bien on a une infection. Tout sida. Mais, poison peut bimisa. Poison peut bimisa. Oui, oui. Poison bimisa. Nous avons un poison dans 4 ans. Ils ont monté comme si on bimisa. Et ça, c'est ce qui peut être. Ce qui peut être le colombo et bima. C'est ça bon. Mais tout le monde est dérangé parce que Babi va tambour de l'hôpital est belé. Par rapport à la publication, n'a pas. Et ça passe. Nada azamo amuke. Nada c'est encore un jeune garçon à débrouiller vinaye. Ngana opese ka bonne guérison à Sambela. Ceux qui n'a katina il se reproche de rien à Ibsan Zambi. Parce que ba ange ba bengue Jova Rafa, te biso ne to bengue Jova Rafa, biso ne to bela. Très bien. Voilà. Donc nada tanga na Jonathan ba van master ba vanda ba mona Jonathan zo diplôme na Jonathan na kinga wana. Oui baba âge mona Jonathan. Nada mukolote. C'est un fils pour moi. Donc azala son conscience n'a se reprocher ne l'autre. Ata la mission na Nzambe parce que c'est très dangereux. Et bimati na kata lisu. Et ko bo m'appelle lisu. OK. So eza na maboka bato mutu ana yo sali bongo yeba paye pour okufa. So sali bongo na bato mukendingi wana o monte passe ndingi wana et puis lokwa passe suko lekanda kuna ya sombaki atongi ba obuka. Ba obuka ngo. Babi la sombia on a terrain côté à cimetière à Kinsuka. Mais le cimetière à Kinsuka c'est comme ça 100 ans, un siècle. C'est pas kanga ngo. Mais somba côté à l'état. C'est que mutate kela kinda escroquer ba chef coutumier wana. Jusqu'à construire des niveaux. C'est ça. On t'a perdu bon on est belé bongo. Atikana son maboko nzambe. Tout concours est au bien de ce qui aime Dieu. Très bien. Mais les lots monde de théâtre baniké. Comme on a vécu dans autant monde là lelo, ce n'est plus comme en l'ancienne. To yebaki ba vient na biso ba papa na biso ba mbali au sombo ba Yvier Freddy en direct des États-Unis que je salue en passant. Papa Massoum de Brandé ba vient na biso ba Bodo et tant d'autres artistes même ba Saï ba Ladi et Sobé ba ngotu à l'ancienne ba biloko oh il y a modèle oh ezaki vraiment fréquenté. Donc maintenant on a ba ça la succès na bango naturel. Succès na bango il y a sans forcer. Mais aujourd'hui, succès est commis koko tana ba gris. Succès commis koko tana na showbiz, succès commis koko tana pédophilie. Qui le lot. Bana lelo bana vitesse makasi. Bana lelo bana si bisoté. Bana lelo ba oyo kate ba ningo oyeba te. Ba ninga lelo le temps ba lo ba ki lelo azu jeep lelo tonginda ko le OK mama na c'est ça mama le malé. Pour Nzambe soki Nzambe moko l'éternel des amas salam qui 7 jours, c'est qu'il a vu ma kamna so ya kama le malé. Tant que yo ngoma lelo obano sa succès mbala moko obano zo boyemba moko ya okuta na ba mbiska tango beta na mir ezama be kilelo wana mbaza na makolomi na tambola nzela moko parce que tout le monde pende ko na biso musuma vieux lobi ba mema bilama na epanganga jusqu'à l'endroit où ba kende ko yebisa ngone na église tel amba ola taka en scène ba mema ki ngopanganga pour ya mususu basi so succès et tout ça le peut tout le monde na da ba boakele malade côté kuna poison côté kuna boye côté kuna nada so taliblo malade yana bien on dirait ba boakele au boakela nada on dirait ba boakele au boakela na jalousie motema mabe ya nada peniza motema mabe
Moi nana ba kolo ba bona. Mais nada peneza moteur mabe. Bato baba kile malade ana ya mutema mabe ndi. Moteur mabe kaka voiture succès ata afita anda kuna GB. Auto ngapale. Auto ngapale. Am soupe za rapeka bato nzela te ba famille pe hein. Ba famille pe auto uti nango hein. Voilà. Mais Manick de John, en tant que femme intelligente, en tant que influenceuse, quand tu vois toutes ces histoires-là, si là, tu reviens à dire quoi? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Voilà. Merci beaucoup. Là, on va aller très lentement pour citer dans cette émission. Donc, on va finir, on va revenir à ce qui concerne les concerts des Fally. Après, là, on va citer par là. Lelo Maniké, toi qui a une concrétisation à concert, donc c'est-à-dire qu'à des pas, tu as mis déjà n'importe quel stade de mentir. Le 29 octobre, cela nous reste comme 4 jours. L'obisi, il n'y a pas d'empêchement. Tout ça, dans le carnaval, Nabiso. Yo banda na Kimbondo ti Kitambo ya bana banda donc on a des stratégies na biso moko to salango donc ba moto jeep aken ezala wana donc to sala yango stratégie na to sala na bafle na biso to zaka na besoin to kokisa auto na ngo posa to finga te boti ko finga nga na posa ma finga wana te. Bon, finga mutelo kwa zo wanga. Yo finga ngelo ko nandimaka. Ah. Mais yo ni mutu ça bien. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était la Manick de John Maningé le Madrigal avec un grand plaisir. Toyamba qui est dans l'émission à mon colo. Moi, je m'en vais dire un grand merci. La Maniko tout balande biso du début à la fin. Je vais encore souhaiter à mon frère, mon grand frère propre. Jean Ibikou qui les bois de Bruxelles, heureux anniversaire, my God bless you. Lélo Benoza bébé, mais là, là tant pas perce, là Inge, Dixie, il y a Charlie non de loin. Nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à Patience Moukendi, longue jambe femme en tatou, la Pessio Bambo Tébélé. Je m'en vais aussi dire bonjour à Jean Ibikou qui les bois de Bruxelles, déjà notre souhaité anniversaire naïe. Marcelo Duf Noir, grand frère propre à la mère de Jimo, la Pessio Bambo Tébélé, Dané Chant de le chinois congolais, Karine Mané Saboutiche, Oscar Marie, tous les millionnaires en kilote, la Pessio Bambo Té. Nous sommes arrivés à la fin. À la prochaine, nous vous disons bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.